Je cite la sœur Ruth Misamou. Qui aura, d'ailleurs, elle va livrer un concert le samedi 9 avril au Showbuzz à partir de 16h. Le billet se vend à $35 pour les couples et $20 pour le singleton. Alors nous demandons à l'Assemblée d'être là ce jour-là pour célébrer notre roi. Vous aurez les billets. Le point de vente, c'est à Kitambo Magasin, sur l'avenue de la Montagne, numéro 1, en diagonale de Canal+. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de précisions ici, devant notre shop. Amen. Amen. Alors, je vais demander à la sœur Ruth Misamou d'avancer ici sous vos acclamations. Est-ce qu'on peut recevoir la servante de Dieu avec beaucoup d'acclamations? Bon, est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? Ça va bien? Au moins, on a un mangembo. Oui, pasteur a lobby, ça va. Biso to loba grâce sur grâce. Et ça a une signification mon boye que et ça la moi bien. Donc on a meka on abino. Comment ça va? Comment ça va? Amen, amen. Nangina yembela bino 2 chansons. Banze momi balé. Nzembo alibo, nyoso mi balé boye biango, mais nzembo aliboso. Et ça a une signification mon boye na yebi que biso sto yo kango trop. Mais tu dois rendre compte, il y a rendre tout monde a vraiment signification maloba nangote. Le Dieu qui connaît tout. Seigneur, ayebi esika zoyo, ayebi esika zo memayo. Ayebi place à lokota yo, ayebi makambo sala na vie na yo, yo po yebi makambo sala na vie na yo. Mais de fois tantôt tambola to monaka na tambola kanga moko nzamba azana ngate mais nangi na yebisa bino ke nzamba azana bino. Dieu est avec toi. Ata sokozo le kanamika katano moko boye nzamba azana yo. Boye mbananga Seigneur boye mbananga nangi na yo kamingongo na bino. Yeah? Okay. Pouvez t'entendre ma beaucoup, ma mère. Oya bivinanga de A à Z, yo Yesu. Connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'apporte à ta parole. Yeah, 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 yeah. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'apporte à ta parole. Yeah, 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 yeah. Vous savez, matin.
mpona yo Yesu yeah. Chula mapuna yo Yesu yeah. Ngai ngana kende ko wapi yeah. Ngai ngana kende ko wapi yo Kuna nase ya mai Yesu yo ozalio Kuleka mapata Napanda kuna yo Molimo na yo na mutimba Nakima ko wapi yo Molimo na yo na mutimba Yes, yeah. Où irai-je encore, Seigneur? Au fond de la mer, toi, tu es au-delà de la voile. Papa, tu vois ça, même au fond de l'abîme, tu es L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies, pour mes péchés, oh mon Dieu, mon roi. Now you can say. Oh papa, donne-moi l'amour qui reste dans mon cœur. Ne me mets pas dans les choses du monde. Seigneur, je t'en supplie. Oh papa, donne-moi l'amour qui reste dans mon cœur. Ne me mets pas dans les choses du monde. La Biblia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya Nzambe na monoko na ngai yo masani ya Nzambe oyo baza kotia biso ntango nyonso boyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye asalelanga mpona kendaka eglise mozokutu ya mokili soki apesi elongo osengi merci ebongo nkulu ya pemba topesi ye nini oyo Nzambe asalelanga mpona salelaka ngai yo nazali reconnaissante na Nzambe oyo makambo asalelanga minene papa oyo nauti na libolo ya masumu abimisi ngai yo esika nazalaki ya liwa ya bimisi ngai yo likolo na ngai ya kobima ekomaki te ya kozanga Kimoto na kolela Mashere kila kikayo Nambo yo mame Ngayo Mumoni na ngai na linga Ngaye Nalapanda irabina ngayo Nakosalela ye Apete kuki ya motema na ngai na kumoli ya koti Yana kama na motema na ngai
Zambo yo mame. Camarade na yo baboye azala vina yo mobimba azala camarade na yo baboyo zambo yo mame bakisela ye bololo obina kawapie Naimba? Okay. Ça va? 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 Vous nous avez la grâce sur grâce. Vous nous avez la grâce sur grâce. Ça va? Grâce sur grâce. Ça va? Grâce sur grâce. Ça va? Grâce sur grâce. Yo Zambo yo. Ima yo Zambo yo. Yo
Le 9, yebisa voisin nakozanga te. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu pour cette grâce, pour la servante de Dieu, pour cette belle prestation?